mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesana kokutana kosolola na bino kosolola na bakongolais na bakongomani kobetaka masolo ya mboka na biso Congo tant toyebisaka bandeko que le Congo notre beau pays na biso oyo balumumba bakardal malula Etienne Tshisekedi bambuta Kasavubu batikila biso Congo na biso maka ndenge ezokende mo muke malamu te ndenge papa ne baedikaka biso baformaka biso na lit ya kobatela misolo mboka Congo ndenge tozokende lelo te yango na ina rappele bandeko tu bakolanda biso mokolo ya lelo lobi bolandaki ngai na ba organisateur tope bandeko ya ONG wife eza ONG kamba maka na honorable Christelle Bwanga même mokolo ya lelo na ye kobeteli masolo ya dérwandalisation oyo honorable Eliezer Tambo akobeta sete mikolo na babanso oyo akolobaka chaque jour akolobaka dérwandalisation na ba institution ya mboka Congo boko comprendre que Congo na biso il faut dérwandalisation sala makate ba institution ba congolais belé bazana makanisi ya kosunga mboka te bazana makanisi mboka oyo kende liboso te po niveau ya moyibe comme na mboka oyo non na mona te yango mokolo ya lelo na lingi to mo analyse moke boko to kende na maso to beta mokolo ya lelo maso to beta za makosolo ezo poser administrateur ya domaine de la cité ya sele kuna site wana sele oyo kamama ina ndeko Jésus na sheki oyo ndeko na biso Tshwaka yende azali mokambi to moto ko diriger site wana mais ti là sur ba complication oyo ministre actuel ya tourisme ndeko modéré Simba azo calé malgré asambi alongi gouvernement alongi ministère mais ministre azo boya ko tempérer na ba décision justice ya comme le collège justice bolanda bongo conseil na ye maître Bondo ndenge ya lobby ezaki point de presse à kafu alors vous comprenez ma mesure que au Congo te l'autre me dit bonjour l'autre me dit bonsoir rien ne change or que tu as besoin de changer donc vous n'avez pas de changement chaîne oyo moment na to comme oyo ça changement mboka oyo il y a comme existé et ngo za chaîne ya YouTube mais grâce à changement chaîne to comment peut apparaître yango to ngito bunda elongo yango na yebisa kabino soko bolingo za informer bolingo makambo ze kana mboka Congo ndeko Eliezer Tokoma tokomi wapi canal 62 boye makambo ze kana mboka na biso Congo na mboka oyo Congo tozui ba Belge baye na colonisation mbuta Kasavubu président liboso ya yambo ya mboka Congo ya sala ba riche kaka tanga Mobutu akoti Mobutu asala ba riche nayi po biso no kanisa kaka tozala premier pillage na deuxième pillage te tozala 4 pillages oyo semba na mboka au Congo Mobutu aye Mobutu sese ko kukuwende wazabanga Joseph aye asali ba riche nayi premier pillage Kabila le père aye le vieux il pas asali ba riche nayi deuxième pillage la République démocratique du Congo Kabila l'homme de Kingakat yepe aye asali o aye asali na ba nouveau riche nayi troisième pillage awa siko de tangu ya Fachi Beton mukwa tombolo moto yo batu nyos tout ba congolais nyos ba l'espoir mais autres dire ba bazo bonga na loyenge ba bazo bonga na kiganki comment bon sera ba transfert d'argent il y a ba millions d'amis sur bat combien de procès bobimeli sibisoir na pouvoir Félix pour la nini bo sera ba nouveau riche na bino ya na so ba pillage au sein na mboka o ya Mobutu ya Kabila l'homme de Kingakat na ozo le banda sikoyo boyeli biso awa procès à pompe Vital Kamerhe ayiba million ba mbonge bungi procès ba RTNC Kamerhe a quitté azal homme libre mbongo oyo betaka masolo nango ezonga tozala kawapi mbongo misolo na sabeta misolo ba tuté parce que na yibi ba politique ne ba politicien mboka Congo boza prendre intérêt na bino moko bolingaka Congo bongate boza prendre intérêt mboka ote misolo oyo botanga na procès ya Kamerhe mbongo wana eza wapi soki ezali bolakisa biso soki mpe ezonga bolakisa biso na baki nini boyeli biso procès mosusu awa
ya EPST Willy Bakonga il mbongo bakangena saka mbongo bakangena saka mbongo yewana liberté provisoire acquittée par ordonnance présidentielle yewana za assemblée nationale mbongo bokanga na ye mbongo neza wapi yango de pillage ba niveau riche dans mutna mutu ça ba niveau riche dai le pays va mal kende ko na kisenso bazo kufa manque ya nzela manque ya courant qui est sécurité na mbongo aso ba tene mbongo aso minduke zate mais ba mbongo oyo dossier à Cameri il y a 100 jours il y a pas de bouton misolo botanga ba monta wana la Congo to ko saka banzela tala a mbule autobeta la triomphale tala nzela boza fier ya kobenga bino vrai peut-être boza diriger mboka Congo oza pe fier ba kobenga excellence oza fier ba benga monsieur le gouverneur oza fier ba benga monsieur le ministre tala état nzela c'est ça le Congo ba nouveau riche na ebetaka masolo mikolo uto le kawa ata ba bete masolo Moïse Kanga Sikomin oui na betaka masolo ya sima kaba jading mbongo ebima nzere se salama ba pribia ba salama kamunyoso mais so ke kuna ba so kufa bandaka ba so kende na sima kaba jading ba officier ba colonel ba généraux ba zawana ba kolela kaba jading yango mo za menacé na ba érosion mais rapport ce n'est pas administratif ministre des fortifications kuna pa na nzele se salama isi ba inaugura mais kuna nzele zate ba so kufa boye ba rateke un jour bozo ngabi pa pepe wana kala mingi tawa tozo mona ba marche na ba joueur ba côté ba jardin ba musicien bien les autres pa la ba fanfare boke ba catcher pour la ni ba voter bino mais bozo ba se ke ba tozo ba bino ba likolo oko ba député oko ba ministre population souffrir sans population wana ba benga biso ba ministre pour nani sans population ba benga biso ba excellence to ba député ba nani ba benga biso tozo sala pour la peuple wana yanga bo moninga eso peuple azo souffrir to kosa ki mingi lo kutaka na télévision kuna na sima eloko ezati population azo souffrir biso ka ba langage akosala na bile ba pasteur ndeko Moïse Kanga sortie médiatique na yo oza fier ya kozala congolais oza fier ya kozala congolais papa na biso Moïse Kanga oza fier ya kozala congolais na village na yo moko ata 1 cm ya nzela osala te bible yango oyo tangaka chaque jour deuxième pasteur ozali bato bakomona arrivé ya messie ya Yesu Masiya ezala wapi na Jérusalem na Israël bato liboso bakosenti basigne ke Yesu aza koya bino bakretien eza kuna eza wa te mais yo bapesi yo mpena misolo epa na yo moko na village natal na yo ata aéroport malonga eza te ata nzela malonga eza te ozo mpe fier babenga yo congolais yango wei ndeko lezera ye dérwandalisation il faut dérwandaliser bino tout IGF papa alingete sala musala no loko elongo bani sala rapport ya bakombo ya batela nyosu basala mape eza asuso ko abandaka kobela o azwa liberté provisoire liberté conditionnelle misolo alete keye bimi eke wapi na destination nini c'est ça masolo de sobete angwana na sobete masolo awa ba finga ngai ba benga ngai n'importe o ba singa ba qualifier ngai dossier on a pas o ezalaka ozakaf na kala office national de café ezalaka 14e mairie poids lourd dans le but que ndeko mopate DG ya onapak ateki biloko nyonso ya l'état tekami biloko nyonso ya l'état na Goma na Mwanda même na Kisasa so que onapak est comme encerclé na ba entreprise ba libanais ba usine ba mousse ba ndak ba immeuble onapak etikala na kati ba teki nyonso tout l'état congolais za wapi ministre de l'agriculture na ebité yoza ministre de l'agriculture na bureau so na musani ministre ya agriculture ministre ya tourisme ministre ya pêche et élevage na ba bureau na bino musani ni bosalaka ba konta malonga bo sinjaka te
ba appel ya malonga bosala raté na ba biyo musali bosala oyo bazoko spolier biloko ya l'état on n'a pas direction générale était Camille et pas ya directeur général na Mopate azawana présent a Rolanda ngai ke yenda teki direction générale ya on a pas na 14 heures pour aller bokende eza en secret ba immeuble na ba usine ba mousse était Camille sous pouvoir ya Félix Tshisekedi tanga Kabila kanga ndeko Mopate akangaye détournement prison Makala sous régime à Félix de Mopate libanda aye ko la continuité ya ko teka biloko ya l'état lelo on n'a pas par terre to rotala to ke kuna siko na tourisme na ministère ya tourisme dossier o eza composé administrateur ya domaine de l'Anceli ndeko ti swaka na ministre titel na ye eza patient soni pe mawa ya oyo makambo zo makaka na mboka na biso Congo bozaka fier ya ko poste ba ministre ba benga ko député excellence bola na maître Bondo bola na sko maître Bondo conseiller juridique avocat ya monsieur Tishwaka atal sabiso ma révélation ma kambo ezo le cadre ministère ya tourisme et pas excellence Modéron Simba. Chers amis de la presse, il est un scandale qui est créé par un ministre. Pourquoi je dis scandale? Parce que nous les appelons leurs excellences ou son excellence, c'est-à-dire des personnes investies d'une autorité publique pour servir la République. Mais le cas qui oppose Henri Tshisekedi à son ministre de tourisme, Modéron Simba, c'est la rébellion du ministre contre une ordonnance rendue par le Conseil d'État. Tous, nous nous sommes battus dans ce pays pour l'instauration d'un État de droit, et c'est ça même l'article 1er de la Constitution. À l'alinéa 1er, on dit que la RDC est un État de droit. Mais l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est l'état dans lequel la loi, non, la force est à la loi et non la loi de la force. L'article 250 de la loi organique portant création des juridictions de l'ordre administratif dit que les décisions du Conseil d'État, arrêts et jugements des juridictions de l'ordre administratif, en première, le Conseil d'État, comme juridiction supérieure dans cet ordre-là des juridictions de l'ordre administratif, sa décision ne peut pas être mise en mal, surtout par un ministre. Or, nous avons la décision ROR 421 qui devait rétablir Henri Tshisekedi à son poste, duquel il était suspendu illégalement par M. Modéron Simba, ministre du Tourisme. Parce que son arrêté de suspension ou sa mesure de suspendre Henri Tshisekedi n'était pas conforme à la loi, le Conseil d'État, saisi par Henri Tshisekedi, en annulation de la décision, en même temps qu'une requête en référé liberté saisissait le Conseil d'État,
le Conseil d'État a pris une ordonnance de le rétablir. Contre cette ordonnance, Modero a fait de la résistance en formant un recours de modification de la même ordonnance. Alors que le même article 250 de la loi organique sur les juridictions administratives, à l'alinéa premier, il vous dit ces décisions s'exécutent de plein droit, donc aucune résistance. À l'alinéa 2, dit ces décisions sont exécutées au nom du président de la République. Troisième alinéa, le dernier, où c'est la formule exécutoire qui demande aux ministres et toutes autres autorités de tenir la main pour faciliter l'exécution des décisions du Conseil d'État. Heureusement, pour Henri Tshisekedi, le greffier en chef, que cette disposition légale charge de l'exécution, a pris soin d'en aviser au même moment qu'on notifiait la décision à Modero, au ministre Modero, Simba, de lui écrire en reprenant dans le corps de sa lettre l'article 250, dont je viens de vous citer la teneur, article 250 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, dont le Conseil d'État. Comme il avait fait son recours, le Conseil d'État, donc le ministre, avait fait un recours contre l'ordonnance 421. Ce recours du ministre a été déclaré non fondé par le Conseil d'État. La conséquence, c'est l'annulation de sa mesure de suspension contre Henri Tshisekedi. La première ordonnance du Conseil d'État qui le rétablit devait être exécutée sans résistance. Cette fois-ci, le greffier en chef a pris soin de requérir la force et la police provinciale requise par le greffier à travers le général Kassongo a accompagné Henri Tshisekedi à son poste et a procédé, les huissiers du Conseil d'État ont procédé à la remise, à l'installation d'abord et à la remise des clés que les huissiers ont remises à Henri Tshisekedi pour occuper les lieux. Mais après avoir fermé le bureau, Henri Tshisekedi apprendra que le ministre Modero s'est amené avec des inciviques, généralement appelés ici Kuluna, qu'il a recruté, et ces gens sont venus réinstaller l'équipe qui aurait les bonnes grâces du ministre, et c'est le ministre lui-même qui l'a réinstallé. C'est-à-dire ceux qui ne devaient plus exercer les fonctions sont réinstallés en violation, non, ou au mépris
de la décision qu'on appelle l'ordonnance de référé du Conseil d'État, ce qui revient à dire, à la lumière aussi de l'article 149 alinéa 4 de la Constitution, dit que ces décisions sont exécutées au nom du président de la République. Lorsque le ministre n'a aucun égard à cette disposition, est-ce qu'il a de la considération pour le président de la République? Parce que la formule exécutoire dit « Nous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les générations présentes et à venir, exécutons ». On exécute cette décision du Conseil d'État au nom du président de la République. Le greffier en chef avait pris soin d'en aviser le ministre par écrit que cette décision est exécutée au nom du président de la République. Mais lorsque le ministre recrute des inciviques, c'est-à-dire lui-même est un civique, parce que lui-même est un civique, est-ce qu'il a encore la place au gouvernement? C'est pour cela que ce point de presse dénonce la rébellion à la lumière de l'article 133 du Code pénal congolais, livre 2. Lorsqu'on résiste contre un jugement ou une ordonnance, à sa charge, on retient l'infraction de rébellion. Article 133 du Code pénal congolais, livre 2. Donc, nous ne pouvons pas lutter contre le M23 à l'Est, mais au sein du gouvernement, nous avons M23 qui s'appelle Modéron Simba. Je crois que lorsque vous aurez diffusé ce point de presse, il prendra soin de démissionner du gouvernement parce qu'il est indigne d'être appelé Excellence Monsieur le ministre du Tourisme. Son arrêté est mis en mal par qui? Par le Conseil d'État. Et l'article de la loi organique que je vous ai cité, le 250 au premier alinéa, dit ces décisions s'appliquent de plein droit. Donc, ils ne peuvent pas souffrir d'une entrave quelconque. Viendrait-elle d'un certain Modéron Simba? C'est pour cela que, pour terminer, nous demandons au Premier ministre Sama Lukonde d'exiger du ministre du Tourisme sa démission et de faciliter en instruisant le greffier en chef de reprendre sa course avec les huissiers pour que Henri Tshishwaka occupe son poste au site de l'Ancélé, un établissement public créé le 8 août 1989 par ordonnance présidentielle. Vous verrez des gens qui vont demain, lorsque Modéro se sent menacé par ce point de presse, oh, nous les fils nés Congo, on ne peut pas toucher à notre fils né Congo. C'est pour cela que je dis, le changement est mental. Le développement, c'est une question de mentalité. Il faut qu'on change. Modéro a fait preuve non seulement d'inaptitude, mais également d'incompétence. Parce qu'il a créé des trucs incompatibles avec un établissement public.
dans son arrêté. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme éclairage pour que l'opinion soit saisie du comportement rebelle du ministre en exercice au sein du gouvernement de la République, le gouvernement central. Je vous remercie. Oui, bandeko balandi yato komwa pi boyende ezalaka. Bo uti kolanda maître bondo. Wana maître bondo o uti kopesa ba révélation. A pesi ba révélation. Makambo ezole kana ministère ya tourisme. Dossier domaine ya seli. Monsieur Chiswaka. O azagi demine ba fonction na ye. Alebite balongo linga pona nini? Naza congolais. Mi beko ya Congo le biboyi. Tango batimi ba eto tozo kana te fina kende. Na juge naturel na biso o ezali parquet to tribunal ameka kokata likambo yo ayeba so ngena yibaki nini wese ke batanga libanda ndeko Chiswaka akei na tribunal aketi na conseil d'état lavé bazongisi ye na poste na ye na musane kuna na seli et comme jour à remise et reprise mobule koti lettre ministre koti mobule bandi au Pessimboa Mbouaboyi, la République démocratique du Congo, la République de... Na à 3 points. Bien, on va compléter. La République démocratique du Congo, la République de 3 points de suspension. Parce que moi, je suis exaté. Na boyinga pele kende boloko. Et comme go, ndeko lieze, batinga kraka te. Na à 3 points. Ils ont passé. Si c'est vrai, makambo yo mette bondo à lobby. Parce que biso na toko mwapi toleka mutu ya ngulu toleka ngulu ya lito imorote toleka ngulu ya matoyi mibale makambo maître bondo à lobby si réellement c'est vrai ils ont passé ni pour na biso Congo mais bien ba de ko na biso so inde ko mo ka beza léser makambo maître bondo à lobby akosi na yebi avocat yo azabi ba avocat crédible. Ba avocat crédible ya mboka au Congo. Tant zo kota likambu, tant zo ba likambu, tant zo ko répondre ye peut y avoir ba arme lourd. Ba preuve oyo makambu de lobby akosi. Mais ce ga akosi, ndeko yakati doit des réponses. Ezali autoriser la motonyoso, eza na mobeko li kondi na biso ba journaliste. Ce qui mutu azo a léser na ko pesa yo. Yaka o répondre na makambo yo ba kombo yo mette bon datangi soka kosi ndeko akei kuna a gagné conseil d'état et komeli ministre et komeli premier ministre et komeli chef de l'état baye pour passer la remise et reprise ba premier bandit ti remise et reprise e ko sala ndenge boyebi wana mettre bon na le ministre ye moko ayena batu ko sale mutu mususu aya buki bureau oyo bata conseil d'état ba juge naturel ba juge ya mboka Congo ba conseiller mutu officiellement yenge bene na mboko likunzi ya mboka Congo ministre azaka nommé yenge bene na mboko likunzi la Congo bozola na bozola ka akei abuki bureau a installer bateau 5 a installer est-ce que abuki mobeko to abuki mobeko te to sa obika to so sala nini obika langa ezaka bongo bande ko na ngai makambo zo ekala mboka na biso Congo domaine ya selo yo soki boyi ba richesse na makambo eza kuna na kati biso ba congolais bana kisasa ya solo oto zaka tangu Zaïre le léopard azaka na mboka oto makambo eza kuna na kati mais tant bien bozo yaka ko ba poste ya loyi bozo makambo zo ekakuna te yango to tani sabina makambo zo ekakuna pona ni domaine ya sele site ya sele wana ezo évoluer te mobulu ni neza kuna bozo ka ko masisi beta batu bakendaki o batu boy to to la sabino maître bondo yona lobby yaka contredire rien yaka ko contredire maître bondo nako décortiquer les ma oyo mikolo zali ko ya mais na tike kibino na nuboya espace on a tike bino boya bo pesa réponse ya solo na makambo oyo maître bondo lobby concernant ministre ya tourisme o azo respecter mais bien ko ya l'état te on est abon maître bondo to zongi sikoyo na makambo na yebisi kibine ban l'émission oyo que to robeta masolo moko ya makambo tali pillage bato bako piller na mboka oyo Congo
basalaka prison te kaka bango na basi na bango na bana na bango babongaka Mobutu ba nouveau riche na ye Kabila le père azala ba nouveau riche na ye ba yeba rappel bango ba musicien Mobutu azala ba oyaye Kabila le père azala ba oyaye l'homme de Kinga Kati ye passé ba nouveau riche na ye ah be Fachi azala ba nouveau riche na ye tozo kende na phase moko de Congo ba congolais belé ba se retrouver sous te oh compagnie etikaka moko ba parti politique de biso tout il faut adhérer de ba Palou ba MLC ba ACR ba IDPS hein de biso tous les congolais moko zo ba kanisa tanga pour le bien na malamu tous les besoins musole exaucé ezaka biso nyosu compagnie etikaka be moko ba parti politique parce que sur taliban na Mobutu zo pouvoir ti lelo ka ba politicien la politicien va se bénéficier biso na ba lek na Fofana to bunda pour pouvoir en place pouvoir o en place lelo to bunda ba caméra panzana to zonga ba ndeko ba sengle ba lukisa biso bon mona biso na simanani na bureau anani bon mona ka biso na bureau anani to la simanani na bino ba besoin gérer pouvoir et ça va être sonité que autant venir dans la liste pena boye yo ministre à IDPS ministre à IDPS conseiller à IDPS autant venir dans la liste de presse boye digital télé 50 télé Zahir de comment peut la rater autant la liste yo ba télé Zahir télé 50 sur télé 100 na ba télé 1000 après aux yeux digital mais de comment peut la rater au mitou na rater que chaîne et kenda wapi bandeko na landaka bango balobaka na ba YouTube na ba télévision pour anini bazala rater na makamuna biso to bunda na bango to mona passe na bandeko bon mitou na rater mais ça conseil était et là on a dit ça bino ba besoin régner les nouveaux riches il faut pas bango pouvoir pe silaka pouvoir hein et silaka na suki après mo malelo sikate kimia kolonzambe ezala na bino to kutani lobi